Jehovah. Skolo na bomoy. Malobe silingai. Nakumisa yonde ngeni ni Jehovah. Nayembela yonde ngeni ni papa banae. Alokoti ngai na bulukdu apesi ngai valeur. Mama yembela nzambe, mama yembela nzambe. Soki ozala pema kumisa nzambe, boya za malamu. Yebuji mulami wanyi, chena mwakuchina wa. Utundo mbola mubipela bia, maini jikisha. Mulupo lwa midima, lufuni magia. Chena nini china, wali chaza chenda, chindama. Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élouer. Tu es bon, vraiment tu es bon. Nkolo na bomoy. Mbema oyo nazalango. Nalingi na yembela nzambe. Mboya za bomoy. Chikulungila. Sisi nyite. Hallelujah, nkozi yama. Nkolo yo pezi nga impema bomoy. Etika na yembela yo. Hallelujah, Baba. Pajitamba yuda, mundemi musungi diwaye. Malu osoni alongoloka, buloba bubwele mujitalala. Mukalenga bakalenga, musungi diwaye. Oh, Baba. Mkwimbila byondo bisanje ne misambwe. Chinyi chamba kololane, jiso janzambi mu Yesu mwane. Tambwa yuda, iwajani. Palwa mikemu, tatu, masamani makenga. Yesu zamalamu. Palwa bubanji masanga. Yesu. Bowana shadibunga ma. Kumisa mankolo na bomoyo. Moyo wanye ujanune. Jitala la tenda. Toni papingana. Yesu mubu. Comment on irebu. Ozana selembao, ozana bumbu, ozana makala, ozana changu. Okopon ozika transport moko. Transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yiwa na Bongolo. Ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebu za wapi? Ba la kisu avenue Irebu numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozalisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple au ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu
ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. Soko za na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.
Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongé, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur au cas où la courant est au Congo, ils ont faible. Nous avons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, oui, ils ont la TV, ils ont frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. Nous avons la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidon TV. Tu as la salle de Benango. Je ne sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche, la douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidon TV. Obisoni osona filore boutique Tokota na bisoto lata Voyan simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisoni osona filore boutique Tokota na bisoto lata Voyan simba mbogar tala